être dans ma préfecture pour pas pimer la visa. Oui, il y a un concert, bateau bayoka kala obino bobo privé bango musique pendant 12 ans d'années s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Bo privé bango musique. Oui, il y a kaka abeti musique ba pesi mbongone azongi. Bo kechu wayambo. Ayemela Congo. Est-ce que vous avez une idée à l'époque tant le président Mosé Akoufaki. Nous avons une question plus de 12 ans musique et en Europe. Congo est bongi. Tant que nous avons fait Fali Kofi, nous avons fait Nyonso, comme ça biloko fele. Nous avons gagné combien pour bazwa nini comment? Bazwa charge la population à RDC. Est-ce que quand on bino bozanango, ok, au guerre yaba est, au premier boy, est-ce que l'équipe a scandale ou ya Boko Haram, ou ya Nigeria vraiment? Mais comment va Davido ba Wizkid ba Daphne? Oh non, tu vas jouer nani? Bazo jouer, bazo beta na Londres dans les États-Unis. Vraiment. C'est que bango de baza ba touté. Qu'est-ce qu'il y a pas si oh ya ma be o musicien sali po musicien beta musique té. Autant là non pas si ya baninga wana ba bimisi ba album na bango na minute ba na posa album na bango yo kana. Mais ba tumso ba interpréter les bango. So que zana ki bino bo sala musique wana bo. Bo kende bo ya la poto ba boyi mais bo yo ki ba musicien o bino bo boye le ba beta musique na bango bo ki ba interpréter. Bon, il combien de choqué bino et ça la bino passe. Pas ça na famille na bango. Bango ba politicien te, ba politicien ba yaka poto. Oh boza na bango ba faire soi-disant. Bon na bango ba faire ba yaka na poto. Mais pourquoi vous traitez na bango en face te? Ou soit boye bina na njili bo kiti bo te. Moni biso, to na besoin ya boye. Ah bino bona besoin boye to sali. Bon songa na ba biso to na mboko kazi. Mais si quand on bino bozo boya. Est-ce que nous sommes tous les gens qui ont visa? Où est ce politicien? Où est ce politicien? Où est ce musicien? Il a fait que de la musique. À ça, les cas musique. Mais si quand on a visa, on a la lettre dans ma préfecture pour visa. Oui, il y a un concert, bateau bayoka kala obino bobo privé bango musique pendant 12 ans d'années s'il vous plaît. Ce qui est là continue histoire, bana biso batanga ye bakotanga ke azalaki musicien. Boke tu ati ake poto po azalaka musicien. Donc tu as kenda pour na politique te? Non. Boke tu azalaka musicien. Ayeba na katese ke tolo bakanda na nyonso. Tozo yebate pourquoi kanda wana ekosala 12 ans ka sur musicien. Poso to bitota ba konza mboka oyo, ba l'homme à cravate, ba to politique, ba kendaka poto tozo mona ngona ba RTNC to mona partout ba okende poto, bazo sala maka bazo va na ba restaurant, bazo lia bazo mela. To moni atanzete ya baseball te na mutu ya autorité moko mboka o. Mais pourquoi ça ka sur musique? Pourquoi? Ou soit as lo bande ba vérité, ba combattant ba rendre la problème na ba musicien. Voilà, pour ceux qui te roloba ke o mboka na biso eza bien te to mona pe ba combattant o pe baza wana ba na ba mbongo. Baza pe ba ko ipe ko Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Balenda TV. Merci na batutu balandaka biso na Balenda TV. Merci na abonné à Balenda TV, ba commentaire, ba critique na bino et ça la bien. Merci aussi na non abonné, botala ka me bo s'abonner te to ko sepela bo s'abonner po bo sepelisa biso pe to sepelisa bino. Tozoya na makamba bien, makamba kitoko o ko pesa bino sentiment open bokozala décider. Donc si jeune abiso eza bien lelo eko sepeli sabino makasi to kozala ba critique na bino na ba commentaire na bino. Voilà naza na moko ya moninga na ngai ami na ngai aza confrère na ngate mais juste ami alobaka bien. Tozo sala na ba analyse ya makambo ndenge ezoleka na Congo na biso
na monde na biso ba congolais partout dans le monde donc tokolobelango Mimita la Touareg donc nazana awa toyoka bonjour. Bonjour maman. Bonne santé. Oui, ça va et toi? Oui, ça va très bien. Nazomona ga banzoto donc c'est que Simba. Qui ni yango? Qui ni lengi? Mboge lengi. Biso to na mboko mais to mona ka bilengi yango te o bino bo mona. Kasi bino biso tozo kufa na kisasa. Telo ba bongo. Oh, disonga na obetele le po ba tuna kisasa ba souffrir, ba onyo kwa mati. Merci ko yo za bien. Ça né grandi la bougette na Congo. Ce que onyo kwa mate. Konyo kwa ma, pas ces apieta na potot. Ata place où tu passes ces là. Mais pas si wana te ozo kansa, na mo réflecter mzanza. Non même pas. Voilà, merci beaucoup Mimi. Mimi la Touareg donc la Touareg on de bomanga bo discupa ya pokada mi lingwa donc toi wana boko sepela nango poto ko bando beta makato bando sala banalize kitoko makasi. Voilà, merci ma chérie tozana ba sujet ba actualité yo posana ngo yebi monde na biso na kati ya musique ndenge zo tambola. To monaki awa ba voyage eza trop na année o 2021 pour ba ki ba musu ba yuare nezali ba merci et uti ozala nani Zénith de Paris et uti ozala awa ya Weranson mais esimbité makambo zolo ba combattant bazolinga kaka ba détruire biso ba nuire biso ba congolais mais pourtant bango pe baza ba français te baza so banani te mais baza pe ba congolais. Donc bitumba wana ezaka na katika ya bakongole bamusu baloba na kati ya musique bamusu baloba na kati ya monde ya nani ba combattant de bazolinga ba détruire kaka monde na biso ya musique ya Congo. Donc na ebité analyse ni yoko sala pona makambo. Merci beaucoup pour la parole. Merci na batu nyonso balandinga. Mimita la Touareg yo moko na bino. Merci na tango pe singa mama. Na roloba boy ndeti ndiko lobi makambo ya musique so totali ba ndeko na biso ba noko na biso ba yana biso ba papa na biso ba combattant so ito lobi to sala na Lille ça fait plus de 12 ans musique e betate na Europe bo to longoli fali ndika beta ki arena na to tie bango nyonso wana Pierre bandana de so totali bien bango nyonso wana bazo betate parce que combattant à lobby comme RDC est en souffrance guerre aussi la na est. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans la musique congolaise? En fait, culture congolaise, na maramba politique na kati. Ça n'a rien à voir. Ezata na lien te na kati wana. Wera oba pimeli lelo visa pour kende ko beta. Une grande star et pas na biso. Soraza star na ba pays musuté chez nous ici au Congo, c'est une grande star. O asali marambo belé lelo so ba biba côté na histoire. Ba na biso ba otanga musicien moko boya beta marambo belé. Lelo ba pimeli visa pour kende ko beta. So to bito na marambo wana nyo, c'est ça ka ba noko na biso ba combattant mutu ba sali ba osala marambo wana. Mais pe oza sûr que ça ba combattant ba osala ngo. Mais Nathalie confna ni confort na bango azaki pe musicien bokechu totala ki na ba vidéo tota na ba YouTube ba yambi na ba émission ke boko beta ta tangi batu nyonso ba robeta concert te concert Wera eza annulé bokechu soki lelo continue histoire ba na biso batanga ye ba kotanga ke azalaki musicien bokechu ati ake poto po azalaka musicien bokechu akenda pona mba politique te non bokechu azalaka musicien. Ayeba na katese ke tolo bakanda na nyonso. Tozo yebate pourquoi kanda wana ekosala 12 ans ka sur musicien. Poso to bitota ba konza mboka oyo, ba l'homme à cravate, ba to politique, ba kenda rapoto tozo mona ngona ba RTNC to mona partout ba okende poto, bazo sala maka bazo va na ba restaurant, bazo lia bazo mela. To moni atanzete ya baseball te na mutu ya autorité moko mboka o. Mais pourquoi ça ka sur musique? Pourquoi? Ou soit as lo bande ba vérité, ba combattant ba rendre la problème na ba musicien. Voilà, pour ceux qui te roloba ke o mboka na biso eza bien te to mona pe ba combattant pe baza wana ba na mbongo. Baza pe ba ko pe ko soutenir. Ba beni ba ko pe ko sala misala. Mais tu comprendre te. Musique beta te pona nini mboka eza bien te.
mais ça ne va pas. Non, le bonheur, le moko ya na moyo ndeto vandi boye. Combattant zo telemela mboka eza bien te. Est-ce que oko bimiselanga combattant moko wa salata koli ya tombola pona bana na est? Soko yebi. Parce que ne naza liboso ya ba téléspectateurs na ngai boye, na yeka koloba vérité. Peut-être toyoka ba chroniqueur wana ba noli tambu banani ba question peno biso tozela pas ba combattant ba posa rangote. Toyoka ka be nani akobeta te kinganda akobeta te nana obeta te nana obeta te. Mais question oyo zo sala en wana tilelo musicien abeta te na poto tilelo biso to comprendre ngote. To linga to comprendre on a une année 2 ans 12 ans c'est trop, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Pour ceux qui ont pour na mboka ils ont avancer mais des hommes politiques bazara na Paris, bazara na France, bazara na boy. Bazara na mboka wana. Mais pourquoi tout le monde a raté que Boké tu as bima qui avec une affaire de beaucoup de personnes ba bima qui na nzela ba kende ko menacer ba konzi wana oyo soit disant bazo bongisa mboka te. Est-ce que non mutu lokola we rabino bopi mela visa? We rasa politicien. We rasa politicien te. We rasa un musicien, il a fait que de la musique. À ça les cas musique. Mais c'est quand on y a pimela visa aux oboya OK kuna osala ba lettre dans ma préfecture pour ba pimela visa. Ouais rien ka ko beta concert bato ba yoka kala obino bobo priva bango musique pendant 12 ans d'années s'il vous plaît mes frères et sœurs. Bo priva bango musique ouais ka kene kaka abeti musique ba pesi mbongo ne azongi. Bokechu ouais yambo. Ayemela Congo. Est-ce que vous avez une idée à l'époque, tant que le président Mosé Akufaki a yembelara Congo? Bon, biso siko bato to yebi parce que tu as déjà net au bota marathon wa yembi yango. A yembelara Congo. Pourquoi pas depuis bato wana yebaka kende na yembela boy mabezali? Non. Surtout bito tala c'est la jalousie parce que toi tu joues plus la musique. Bana poto bazana ki sasa balobi ke boke tu abeta ba concert na poto. Oh, donc abetaka. Le dimanche on a zaki na bana poto balobi boke tu abetaka na ba abeta concert na matanga na fête. Mais pourquoi yozo privé mutu lokola ba musicien ba beta ba œuvre na bangote? Voilà, donc au cas moi ndenge lobi ki abetaka na poto, ezo kamu sabiso donc yepena lingi ye moko abetaka ba tumusu ba betaka te. Donc yakanga poto alors. Si ko par là pour comprendre que azande na problème na musique congolaise, a na problème na politique te. Ah, ce qu'on parle là, ce qu'on vous bilonne sur ba musicien parce que va comprendre que bon, que tu as un problème na politique te. Pour ceux qui ont un problème na politique oyo, on doit mettre fin au vers bango na kitasa to sala boy pour makambo biso to mona mabe kuna et se répéter te. Mais pourquoi kaka musique? Est-ce que ko boy musique depuis to sali 12 ans musique ebeta na Europe te? Et apporter nini? Le côté donc on est pas maman bazana na poto wana eza na bato so vana na ndako bazaka stressé. Donc vous même pas kendaka. Omoni ba album eza na miniature. Héritier bimisi mi anjimi demo. Ngana to ana Congo. To ana Kisasa. Oyebi de kezo beta. Siko yebi bato ba na poto. O bazana stress, bango mo ba poto ezaka stress. Outi musala malili badatongo samedi okende weekend boy. Okende ko savourer ate watango a live. Ba privé binoye. Siko ba musicien o ba komisa poto cimetière na bango ba interpréter Miajimi et Demo. Est-ce que vous voyez combien bozo pèse héritier passe? À sacrifier vie nae. Pour studio ça demande beaucoup de l'argent. Beaucoup de l'argent et puis ça va volonté belé na kasiwana. On peut ça pongi na okata. Mutu mso akenda studio boy akenda ki depuis héros ti lobi à lalité. Siko ba énergie nyonso wana pesa ki wana na album nae. Ba baza na poto ba interpréter les. Vraiment. Pourquoi mutema mabeti na niveau wana? Mon hôtel pe ba musicien wana. Ba héritier ba faire ba fali ba kofi ba jibe ba nani ba wera bato ba rasima na bango ba président bato ba rasima na bango derrière ba na ba famille vraiment baza na ba famille ba na basi le roi ba biso yo ba na bana ba belisaka bana batangisaka bana ba salaka boye ba futaka bandako. Pourquoi pas bino ba combattant ou soit ba musicien boza kuna bo interpréter ba nzemba bato pourquoi pas bango ba kene bo ba savourer ba komi ko boya na bango ba kende ba kola banzembo ba kende po bango ba liaka na sima banzembo wana. Samedi chaque dimanche vendredi chez Jonga to kotala ba mission ba tika na poto bo interpréter ba mamutu mobimba.
Et ça mutema mabe. Et ça mutema mabe. Tandis que yemoko za wana bato basala ba vocal ba mission na album wana. Bana posa ba kende pe wana ba mona pe bana poto ba kabela bango ndenge ba obo komi ko interpréter banzema bato nde ba kabela bino. Bokecho tellement que interpréta banzemba wera makasi ba kabela ya ko mona so wera kiti abomije. Kana za na posa mutu ne so comprendre que baza sur na problème na politique té. Et comme un problème musical, baza na problème na culture musicale. Parce que ce que tu as dit que yo pose qui confronte na bango na éviter. Donc on a un pays moïsa libre, il y a démocratie. Tu peux changer l'opinion. Au cas comme on a comme ils sont comme nani, ça n'engage que toi. Mais au tali que yo po utaki na nzela wana. Bokecho ayemba toku fa pona ekolo. Ayemba de kimongo. Hein? Si ko tango ayemba ki wana, Congo ça qui n'a pas cité. Vraiment. Et ça qui n'a pas cité. Est-ce que pas si on a un faux musicien d'Assilisan? Est-ce que Congo peut bon c'est qui ouais randa télé maliboso? Hein? Congo est bon ye na ba la so ba lo ba soto za moko. Ce qui te tient maïle en place. Congo est bongi. Ça n'a rien à voir. Nazo tout n'a question moko plus de 12 ans musique et bête en Europe té. Congo est bonga. Congo est bongi. Tant que le rôle à faire est fallu qu'au FIBA quand on a ba wenze nyonso. Bon comme ça biloko fele. Ba on va gagner à combien pour bazwa nini comment bazwa charge ya population ya RDC naso yebate tant ba bengisa bango na ba émission faut que tout na bango biloko o eza très important o eza ke mutu tongo yoko na kisasa bango ba osala boye pona nini réponse bango eza boya o keke pe normal mais ça natika ba ko beta te bo vondi wana ko finga batu déjà bo bebisa ba éducation ya bana bokitu c'est un parent c'est un vieux arobota ba biso. Mettons que l'émission na yebo azo finga babiloko moko be mwana zalaki wana yoki déjà eza ko éduquer master des grandes personnes comme vous bolé karawana bo finga ka yo tale longi tala boye vraiment pour mutu le roi combattant Olanda bokechu azo finga batu na TV azo finga aussi longtemps bino ba combattre belé bozana boza ba licencié boza ba nani awa na kisasa bozali ba ISC ba izipa ba IPC mais bokomi kuna bokomi le bilo combattre ya kolandaka boketu na sima po boyi ba misie ba beta musique non côté wana bofanda pe botali bazana ba famille na bangoti vraiment tout le monde a peine ba pays musupe baza pe na ba pauvreté bana ba problème na mboka na bango mais ceux qui baki ko beta na poto ba beta à l'aise ba pays d'Afrique belé oyebi Nigeria eza na sabotage mo esalara bato ba na loba makambo ba yebi makambo na loba Boko Haram donc eza ngate chaque saison bato ba yebi makambo na loba sabotage au quotidien pour et bombarder ba supermarché ba côté na ba lycée ba violer bana boy. Mais pour ton information, semaine passée, le samedi, Yemi Alade a Betaki na New York. S'il vous plaît, à Betaki na New York. Merci beaucoup. Si vous avez besoin de awa, et là on y est salimak. Tout fait comme ma musique. Bazana ba famille, bazana ba mabota. Moni bina ne bozaka na poto bongo. Ne bina bozana poto, bo tina kamo quelque chose dans ma famille botikawa. Ba bazana basima ba héritier ba fere ba kofi ba fali ba wera ba na posa nango ba garçon ba pe na posa mo ne ba bona ba tour Eiffel de bona ba statue de liberté bo mona ba boye ba na pe ba na posa mo nango o kangela bango li kofi ti wapi basana ba famille na bango basana makam na bango ebele est-ce que no eloko ba osala ba so posa na ke ba zo bo makiti congolaise lelo fere fali kofi ba kolemba ba kotika bano boye na sima bo bebisela bango caché. Ce qui boye baté et comme moi ngazo contrat que beta tom sona na Paris te mboka nezaka mo boulot déjà kenda bongo on dit sabotage beta mana concert a fali malgré toutefois a beta qui concert mais sabotage beta mara wana déjà yango wana kota na ba préfecture que congolais azamutu ya problème azamutu ya trouble nanga pardon nga na nga diplôme théo nini normal ça diplôme d'état et le état donc bana ba décrocher ba diplôme na bango yango moni moi
sentiment wana bato ba sepela on est à Kinshasa c'est normal vraiment ah bon mboka na biso c'est difficile comme on a biloko aboye mais partout biso devant na bangola toyoka makambo te ezalaka te donc ba musicien okende obeti na yo ozongi osala vie na calmement mais oya biso oyo comme na kaka bitumba na bitumba pe ba musicien ko kati na bango balingani te omona neti lelo mutu soki totali na Koffi Olomide héritier nani Weranson alingaki a voyager na nombre ya plus de 90 personnes bon soki eza mabe yo yango ko bando telema wana ba émission belebele o lobela kango ezalaka te okoki kosala eloko wana te wana ozoko etufe su muninga ozoboma su muninga to po bo avant Koffi Olomide asali yango mpona Weranson ba émission azosala binga so na voyager na memaka bato ebele bongo te nga na kosuka na ba 30 ba 25 ata ba 60 donc kokoma tina ba 90 ba 100 wana c'est pas bien OK boza bato moko botika non batiraima botika no ba mes attentes kuna za na guerre na kuna na erne na guerre na yango wana ezopesa bango accès epesa bango force. Donc, si vous avez un solar, vous avez parce que ok, ce qui vous a dit, mais moi, c'est si la cala, tant que vous avez des santé. Et si la cala, et ça, oh, voilà, la guerre, oh, on a kende, oh, on a tindika tchekal, oh, on a saliboy. Il y a un moni bilo qui est salabo. Boso bétate, visibilité, ça va tour du monde. Et ça aura tour du monde. Ce qui est l'eau, musique congolaise, et Tikalikar en Afrique, oh, Tokendaki Tanzanie, Tokendaki Côte d'Ivoire, Tokendaki Nini Oyo, Jiwa Tokende, Lubumbashi, Tokendaki Boye, parce que combattant Talien, Bango Mokopes Bazawade, Bolingwezate, son habitude chez la Olibala, Kilibaya, oh, Kuna le Bakuta Sepela. Tant aux hommes affaire oyo okuno sepela boza no ini soki bino ni sobo sangani mais likambo esalata 3 ans te eninga esalata 3 ans te mais bo pesa accès bango baotala babia atala bango moko nde bazawa na boye yango basala boye bango pona bakoma ini na lokola babanganaka po bato muso benga Koffi Olomide aza diable dango pusa naye abendaka ba chance bato ba muso ko yaba Weranson do tala pena ke ngana sangana na Koffi Olomide e po bebisa mamunanga ngana sangana Weranson po bebisa mamunanga do yango moni ke bazo bangana yango moni makamu pezo simba bango ngamba bo sangana te mutu na mutu aza na esika na abomba nzoto na kanga nzoto na ye eza ke tozala ka même moral yo kasi même moral eza ke toko fanda pe totani mapango mais to pesa na mbote eza pona bon to bana nenga musique ba ko sala rappel muso ba featuring oboni ba benga ngonini ba ko sala pe mo Koffi na Weranson pe ba sala lo moko mona fali na héritier tana ba sala lo moko mais omona ka ke ezo simba te ba fan na bango ba bi o na ba yoka na kate ba ko sala pe te ba koma ko landa lokwa ba fan donc ba mona po ba yoka na ba zo bangana ba biloko nete ba bongo kasi soko landi fan ndenga za wana boy jamais kondima mutu mususu déjà fan mutabebisa musicien na mboko gars ba fali na ba fere et que bon maman kati ba komaka ba papa ozo comprendre déjà fani kuna ke maninga na yabo na musique fali te fani pe kuna benga na musique fere te déjà wala ba ko ka sezo tombola ekolo mais toi tu préfères au tiki ndeko na congolais awa mais tu préfères aller à Tanzanie au sala featuring na mutu mususu o ya laksara bino ki bondeko na mboka na sala featuring na batu na bango mboko. Vous comprenez? Donc babiloko wana sko ça dimine et ça dimine ba force na bino moko ba congolais ba musicien na biso combattant de la sali 12 ans amateli bino penza banzembo ne yoka na suite akoma ko liambo na banzembo na ba musique na bino o misela ba mbongo bakoma ko lela ngombongo siko yango ye pena koma matela ba oui yango to bito to sala analyse yeli musique congolaise beta na pototé mais chaque samedi quand to a jeudi so mercredi si to comme vendredi samedi ba interpréter Koffi Mobimba bon interpréter Mianji Midemo au kutu mukono on na sele on ta promotion na pototé mais ba ko interpréter les mais est-ce que vous voyez combien ça choque ça verse héritier ce qu'on vend boé atali ba sacrifice sali alali na ba condition mo na ba studio a se sacrifice bimisi ba mbongo bimisi ba énergie sombi ba nzembo boye avant da boye ba interpréter les Mianji Midemo na poto. Tu sais combien ça choque?
C'est comme bateau boy interprété wana basa banani baba musicien. Au moins que parler faut comprendre que besoin un problème la culture musicale. Mais ça c'est que ça la politique parce que ba politicien ba kenda rapporto. Ba politicien ba kenda rapporto. Tout le monde a ngo. Soto bito la journal lelo. Tokoyoka nani wana kitaki boye akenda ko kutana nani. Komona bango ba kende ko kanga bango ba bundisa bango ba sala bango mabe. Mais tokomona te. Mokomona kaka confia kitaki na aéroport boye kula batindi ba menze te baseball boye. Pour mes anines. Mais n'importe quoi stressé à la rate. C'est pas bien. Oui, ben nous on gérer côté wana, ça fait 12 ans, 12 ans c'est beaucoup. Au bout du monde appelle le boya moni ba période nae. Na 12 ans wana. Suko bilo boya baninga basala musana bango, baza ba musicien. Hein? Musicien c'est la musique. Yo ngolo bananga so ba bengi bo abeta ayembela, neti nga bana suba mbongo nga mobe. Et tia ko yembela nga nzembo aboya. Aboya te. Aboya parce ayembela nga nzembo. Eh? Ce qui va yembela bon, ba yembela président o uchi ko bima wana. Lelo mususu aye. Lobi pa ko bima. Ce qui bino boza fort. Ndenge bolinga bo promettre biso que vous êtes fort et unis. Bozo se péter la maison les cas. Pourquoi pas vous descendre par ici, vous telimbo que zo kende boite. Na nenga mabete mère. Na ni ozana ya osolo la. Tino ki sasa boye total nanu ah. Koto boye budget kotaka boye ndeni koto mona na raté. Mais est oyo boye makambo za boye point nini ah toto ena mayele moko implice. Tu comprends? Tu es dans le mot implice. Mais il y a des de loin. Oh, il y a des bêta. Oh, il y a des moutons héritiers. À hôtel Maliboso, il y a des konjamboka. Oh, na lobby. Bossa la boue. Non. Moutons la fali. À télé Maliboso, bakondi. Bossa la boue. Moutons la kofi. Ouera, jibé, ferregola. Batelema. Eh? Ce qui bossa n'a pas si collé biso ba auto FIFA. Ce qui bossa pas si. Parce que au moins une version au balobara na Bible, au balobara ke linga muninga na oroleka ndengo milingara. Eza mama na prise. Oyo kotika laka ko sala mateti mokile kufa. Linga muninga na ndengo milingara. O sale matenza batika nde prise makasi. Ce que bokechu na ba kombata bolingi biso koleka biso kasi. Nde jinga avandi akasi. Bono bito za batanzala et biso tozo souffrir kolie za biete guerre. Boy. Tandis que yo na poto zo le mbalo zo mela mili que zo la bien. Siko wapi o yo tindela déjà biso awa. Parce que yo zo la te pona biso. Do mon attaque c'est amoni o ezaki dobo ke toi tindaki. Jusqu'à présent 12 ans, mon boy musique beta na Europe. Toza la batu, toza la pe butu. Omoni poso, moni nzoto. O eza nzoto. So ba katinga awa. Eloko ebima makila, après makila na yoka passe. Donc toza la batu. Tala pasi ya muninga olingo zokisi. Ata ko linganga ko lekanga ite mais tala pasi. Musicien asala la musique. Kokota musicien na kata politique te. Politicien asala cop na ye, musicien asala cop na ye. Kokoti sa bango te ne mélange pas les gens. Bango ba osala musique na bango le baboko la bana na bango c'est na mokina kisasa boy na mokili monde ate. Mais yo ko étouffer pourquoi tandis que na mboko za kuna ba beta la musique na bango. Vraiment. Batu misu bana poto na bana posa ba mona bato ba bimisi ba album na bango a live. Au moins to banda tala ba dube zenita ba wera. Batu bana posa na ngolelo. Ba vadi bakangi wata bo sentiment na yoki bo miya jimide mo yoki fere gola kuna abeti pyromane aoki fali kuna beta yebo maya uti kofi kuna wera bana posa na ngo. Bana posa te ba mona mutu mo ba beti ngote bo interpréter le bango. Bosa na mutema malamu na ba mission bo interpréter ba nzema batu. Vous voyez pas que vous faites du mal. Bilo mo na tiki bo sala ka mabe. Nga pe mo déranger nga kolonzemba vandi côté mo boye azo boule yosko vandi na récupérer ba pe ba bokela ba ngomba ngomena nzembo ya salite. To sala batu quand même. Bo pouvez bango to boye te ke o te bo ko sa musique na mboka na bino te non. Bango ba sala musique eza visibilité, eza monde ate il faut traverser. Il faut traverser partout. Et matisaka pe to ya mboka. Matisa pe sous valeur na mboka. Siko bozo dindisa bango. Bozo sala makambo bo bilo bokenda poto so ezane boloba ke cimetière a poto et ya ba misi ya poto. Bango ba fanda pe na poto te bato bato. Bakenda ka ba beti concert na bango bazongi na bango. Ba beti concert bazongi na bango. Musique na poto te mais chaque samedi, chaque dimanche, chaque vendredi jonga zo beta. Ezo beta musique ya bato bazala kisasa. Bozo mona te ke bozo bima ba jaloux.
bozo mona teke bozo bima batu moko belindike bino kento bona utiliser ta mwana kento côté wana nanu bo revoir bota la famille bota la bango baza pe na batu na sima na bango ba musicien vraiment ndenge bino bokenda poto ebele bokima ba musicien o boboya lelo bango pe bakoma batu ebele boza wana bakofi bafere bawera bajibe batika plus de combien de personnes na poto o lelo bokoma ko interpréter banzemba baninga tikos bosala ngo boy so ezaki tourne na bino nde basala bino bongo botinga bo comprendre nini au moins que ça allait choquer bino mais pourquoi besoin ninga baninga ba bénéficier na tourne na bango pe bazwa pe tant wana pe ndo bino pe bozwi bokota pas agence botindi famille lié pe pondu la kisasa pourquoi pas pe bino bolingi baninga basala nde bino bomisu boyaka botongi bandako bosomi bandako babandali balemba basalongo pourquoi pas bosala na mawa. Merci beaucoup, merci vraiment, merci très cher Internet. On est presque à la fin de notre émission. Tokolenga o bakisamo liloba na émission na biso to sali to conclure na biso o pesa moi conseil ya suka quelques minutes kaka na ba dédicace na po ça. Ouais, merci beaucoup maman pour na temps opesi ngai. Conseil ko zala kaka et pas ya ba ya na biso ba noko na biso ba papa na biso ba ndeko na biso ba combattant. Bon revoir na place wana. Musique congolaise est comme une faillite et comme une kokita. Est-ce que quand on bino bozanango, ok, oh guerre biaba est, oh premier boy. Est-ce que l'équipe a scandale, oh ya Boko Haram, oh ya Nigeria, vraiment? Mais comment va Davido ba Wizkid ba Daphne, oh na auto jouer na ni Yemi Aldo. Pas au jouer, pas au bêta na ballon dans les États-Unis. Vraiment, c'est que bon on est basé à tout. Qu'est-ce qu'il y a pas si oh il y a ma belle musicien sali pour musicien bête musique était. Autant là nous passe ya baninga wana babimisi album na bango na minute ba na posa album na bango yo kana. Mais ba tumso ba interpréter les bango. So que zana ki bino bo sala musique wana bo. Bo kende bo ya na poto ba boy mais bo ki ba musicien oh bino bo boy lelo ba bête musique na bango bo ki ba interpréter. Bo bi combien ko choquer bino et ça la bino passe. Baza na ba famille na bango ba politicien te ba politicien ba yaka poto o boza na bango ba faire soi-disant bona bango ba faire ba yaka na poto mais pourquoi vous traiter na bango en face te o soit boye pena na njili bo kiti bote o moni biso to na besoin ya boye bino bona besoin boye to sali bo sunga na ba biso to na mboko kazi mais si quand on bino bozo boya ka musique on est réveillé que boza na haine moko ou soit jalousie parce que musique ezo beta bien te na poto. Et ça interprétation déjà qu'on interpréter na poto mais botala nanu passe na bango ba bimisa mbongo na bango ba koti ba studio na bango pour ba lobby ba récolter mais bino bolingi interprétation non c'est pas bien côté on a beau revoir boyo kama na bango baza ba politicien te politicien asala musala na ya politique musicien asala musala na ya musique ya rolala te butu mo mimba ko maranzembo na ye il faut na sala bo chérie je t'aime boyo. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Musique congolaise et la politique, ça n'a rien à voir. Vous vendez bobo telebino moro vraiment. Et le robozo sala. Vous pénaliser ma vie à battre. Bino bozo na poto. Botina un fois na famille. Pourquoi pas bana wana ba mission ba na ba simi ma leader na bango. Batina rapé ba 100 fois na poto. Ba sunga rapé ma bota na bango. Donc c'était juste ça na ko pesa bino conseil ou soit bozala na mutema mawa. Boyoki na mawa ya musique. Botala baninga ba bimisa ba mbongo na bango bazo beta te ba bimisa seul album ne mobimba arobeta te Michel quoi wera bo bete boboya baba boya la yenini ba séparé baboya visa c'est humiliant c'est intolérable vraiment et ça humiliant au makambo tant wera beta ka double zénith pas ces alaka te na mboko il y avait aussi des familles bando dans la nzala na Congo hein. Pourquoi pas boye qui depuis série wana? Au série wana tant qu'on voit à Betty double zénith. Bokechu azalaka musicien à BBC Bordeaux. Azalaka musicien. Mais pourquoi tant wana tant azalaka musicien asalaka ni na mboko? Asalaka le côté. Ce qui bozana mawana biso bato tozo nyoko makasi. Soit disant Congo ezonyoko ma oui. Pas ces alliés, mais qu'on l'ait en car à musicien, là c'est politicien ou azo kumba mboka. On l'est en musicien pourquoi?
Ce qui réellement que pas c'est ça na mboka oyo. Bon pesa ne ba idée. On peut si idée. Que pas c'est ça boito ça de loin. Non. Kaka musique non. Est-ce que pas c'est ça na mboka oyo pour musicien beti musique. Na comprendre. Merci beaucoup, merci ma chérie, merci vraiment. Tu comme la fin ba dédicace na batunayo et ça là. Ah OK, merci beaucoup na yo non. Madame Balenda TV bolanda ngai mimita la Touareg. Donc mission moko kitoko tozo lobela makambo o ezo salema to ye wana te na ba TV na bilo te. On n'a pas besoin de ça. Ce qui ne marche pas toza wana pour éclaircir makambo. Merci beaucoup na batunya so balandi ngai Kokoroda Rodrigue Julie Lasman partenaire yo yebi makambo etambolaka tango fort betaye bomaye babi bagame animateur akangi pas soit Hervé papa suisse garçon mboka ya mbongo makasi pas soit Hervé mon grand frère Roxy Adjoba madame Paris Roxy Adjoba Micha Adjoba Christelle Mato Fleury Enzo beau garçon de la ville sur la bataille Jacques Vita para français Jacques Vita Lukamakambu bon séjour à Kinshasa Jojo Zalongo Joka F Mama Dodo baka Fidelix mwana nanga Brad Gucci na Paris mbote belé Pichuna Iseka Hero mobali ya Yasmine Mbengi Ronsard qui a aussi tout playboy de la ville Chiro Chamala mobali Julie Zulema Limera Trocadero Yaya nanga ya Mutema Sandra Ngimbi Laetitia Umba Iva Joba si j'aime Ben Mané Benito Mande beau garçon de la ville J'irai Sezamba Dadi Bavungu la Touareg mabanga au parole de lala wapona mabanga na biki esilite ya mkoto ça ce mission musu to continuer ko boire ba o bazangi vraiment merci beaucoup to sepeli na koyebi koloba franchement olobaka bien kitoko makasi bo ndo mona banaliste mso ndo sala e bandoleka ka boya propre très classe voilà oui na on ina bakisa ngana ko yana ba na koyate kolobela ba insanité ou soit ba futilité non to loba ce qui ne marche pas. Ils ont marché donc je suis pas là non ça l'angoté mais on a lobby bah on va édifier bah comprendre que non il y a une tête tout le monde ça là parce que moi je fais la littérature grâce à littéraire donc na y a na TV que peut aller loba ça dit non c'est que j'ai dit oh yaza mutu azarana poto combattant et ça te que oh t'es pas là que ça qu'elle combattre soit vandi pendant hier mon boye à comprendre que t'es fille mon lobby photo ça là voilà merci beaucoup bah on va l'andi émission na biso bon continuer à partager bon ta la ba commenter ba critique na mino et ça là bien tout le monde à la prochaine bye bye le va se convier bo que tu invites à Vinconi allo basko ba malubane wana ba makamnene sona lobaka abelele ba ya lora sokoko siko message le ka bien o moni na ba mission msufie bo que tu asalaka allo ba pe makamso solo siko lo ke bomara vie ko finga ya mo lingo tele mission ne poza na batu na bana me ozo banga awa kubimisa nini e bo kangi chombo bangu po on ne sait jamais mais